le côté Matadi. Organisation de Kitoko, dans Basara et Loko, Malam, Mora, Moto, Yolingaka. Vous comprenez, Moto, Lingata, Mabena, Yending, au bon moment, on a mis Sabatou. Ton limite au bêta, on a confinement, mais mon avis, c'est qu'il est libre. David, Kitoko, Bayoka. Kitoko, quand on a douleur, il y a un mot de l'ingénieur de l'autre côté, un mode de son pion, pour tirer. Il y a un mot de les autres vraiment tirer, c'est là venir, mais surtout les on est récemment encore et pas un full boss qui traîne l'état, bien affilé, leader de la génération où ils ont fait ça maintenant. On dit que foot na bino ba 10 000 quand pas la police mais bon tirer ka ba jaloux. Bien affilé comme les Full boss. Donc on a full boss, il est full boss, et ça il va full boss. David Wemba bien. Mon papa chéri. Na papa chéri na yo. Otuni patungo. Ouais, total tout le confinement et continuer kaka. Comme confinement continuer tout ça pe na mamoussous au photo ça la pose générique et bima qui album ma complet pe fo bima. Il y a un de la part, il y a Bisso, Banalwanda, tout le monde qui est au collègue, c'est tiré car tu photo bien en haut. Tu préfères dimanche aller le 19. Tu bien à peine tiré à mode de Zonkion croyant. Pour ne pas monopoliser la parole, bonne soirée à tout le monde. Nous allons célébrer champagne, nous allons mélanger, nous allons continuer, nous allons tirer pour ma programme de cette belle. Bayoka, Angaya. Bonjour, Batardi, salut, téléspectateurs, nous sommes à Idéologie TV, Kandé Tolobaka, Idéologie TV Nde Makambo. Merci Nabino Babone, Nabiso tout, il y a Idéologie TV, merci pour nous les kawana, au tali, au témoin commentaire, et ça la Abiso Kaba is good. Na profité pour ça, merci na papa nanga, mon papa chéri David Ewembe, papa formateur. Merci à toi papa, merci Kaponingo formé moi, non malgré mais aux lundi ça toujours. Merci l'équipe nous sorti à Idéologie TV, ma collègue nanga Patrick Macha, babi mobile moko zombie. Merci à toi bonheur babi, bonheur image. Je te salue mon collègue à moi. Merci à Ketchana Kanga la tundra babi Idéologie TV bana papa na bango. Nandenga musala et ça is good. Et grand merci aussi à notre maman chérie babi Nela Imange. Nela Imange, maman Mokondi Bafana. Je te salue maman, ba gros bisous na yo na bébé na biso. Davine la bébé moko kitoko. Sans oublier na ope sambote nanga à maître Santubi Lokota. Mon papa, salut na pesio mbote no siko zali. Merci à vous ba parents nanga babi ba padri de moi-même na tout la bango tout le meilleur couple na quatre États-Unis babi boss mbo motema ya mama. Rôle si na pesi bino ba mbote na bino moi na bino yo maman nanga linga tano ba pesa boros ba bo vedi na pesa ba bango boros ba ba. Et grand merci aussi na pesi mbote nanga e pa babi maître solo, maître Oasimbi ceinture na katia. Il y a tout dit le royal babi maître Morino ballon d'or. Je te salue. Viens là, Moyama. Si maître mon Bogar, maître mon Jojo, maître mon Zambé. Yes, on a pas que ça là qui est bien, maître Morino. Bah gros bisous na yo. Le dimanche, malgré le confinement, mais toza awa, toza na royal tout dit lou. Quand des beaux mots na bay manche, toye awa donc toye ko fêter, ko célébrer un spécial tiré. Le lot to tiré ba jaloux kakaboy. Tenir ezala ki zonkyo mais la tortira buki na mibe qu'on a la tinanga tenite mais na tiré ka ba jaloux nanga na tiré ka ba fite Idéologie TV pour bo peser tie lo banango kachana kanga la tundra. Merci beaucoup na ba vrai nous surtout ya bien affilé. Merci les amis de bien affilé. Merci aussi na ba les amis ya nuance mon vieux de prix
skin ye pa kene na cadre ka ya musala koti na epena masolo yango ye pa kene ya comme élève du maître bambote no yango wana c'est ta petite sœur Marlène la tortura oyo ye baka na Marlène la belle na koma na la tortura pour na torturer ka bangunya nanga sans plus tarder to kota na kati to parce que image a kati bomo na batunde ba saleli teni babi zonkyo la tami awa na ndenga osaka na TV di zonkyo nde zonkyo is good to kota na kati to zwa ba image bino mobo mona po minga olobeza te Idéologie TV to loba te to sala ande musala po to lobi bambanda bo peze te. On a déjà chéri na zana bangwa en tenue quoi. Ba bibiso surtout na tenue à zonkyo. Na botarde. Botarde. Jackie Suela. Naza parmi ba vrai à binafilé. Naza vraiment ami pena binafilé. Ponaye. Donc je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Mana lobi ponaye, je ne sais pas. Naza suna mana musu mana botarde ve chéri. Oui, botarde. Somonio ana spécial tiré binafilé au lati tenue à zonkyo. Oye a comme invité toi posera vrai à binafilé. Ah, naza vraiment vrai à binafilé. Bon, to bando boulon sauté. Taka na ba quarantaine to boulette ke binafilé li susu. Tu vois oui. Ton aura qu'on a que bien makas. Na be na posanga téléphone kanazala. Je suis là avec Ladjo Muzombo balobi libanga o eningi saba mabanga nyoso. Ladjo Muzombo batarde. Ah batarde maman. Tomonio ana spécial tiré. Ouais. Oza parmi ba organisateur. Non, biso doza bakolo makambo quoi. Et loko eza biso esenga photo za la sans biso doza la makambo esala maté. Ya omoni biso doza awa. To se belle na présence à Ladjo Muzombo par rapport ya shonenge ezo kende la shongo ekende ni c'est comme si tout le monde on neti to makambo pende kopesa ma. Te makambo epesa ma po baba samsu bana banzela na ndenga mboka ndenge ezali ba confirmer mais makambo epesa ma to kitana boîte makambo ezali ndimso ganza kaka photo pesa de makambo kolia ko meleza na ngo fele ko ezaka ba lever des rideaux to sala makambo ezali
te da 30 minutes déjà ba masa baza na bakar ba kota so ba koti déjà to banzi makambu to kita na boîte makambu ezala a to saka cérémonie après to kita na boîte to spécial makambu quoi singonge ko katoliki c'est que ko pesa makambu la je muzomba o pesa la tortira makambu. Merci beaucoup là je muzombo mbambo tu n'as pas mal de 3 personnes et ça là bien te bambo te nga trop na full boss bien filé. Orchestre qui est bien en tout cas, merci à l'organisation, tout ça, en tout cas tout ça pour naé. En tout cas, merci à Bandekonyo, so balandi biso tout ça toujours. Merci à tous. Merci beaucoup là. OK, kitoko. Kaza ana tonton mokoye pazakara na ndenge kaka ya bazonkion quoi ba respecter teni papa Botard. Botard maman. Kombo nani? Kabouya Cardinal. Nazav m'a invité. À part ça, artiste Nazav m'a artiste na ngabina filé na lingara mingi. Bon, ça là m'a bien parce que ça artiste na biso jeune. Artiste âge na biso nga bien nga artiste âge na biso. Dazo sala fierté ya mboka donc ndenge ya la kaka donc na sepele na ngoma kasi na pe na kuti basa kitoko ba jeune kitoko ba ya balatika ndenge singe balata donc ça nga mesengo vraiment. Jour zonkion tozo tirer ba jaloux makamba boyeka na idéologie TV David Wembe makamba olukelanga na okokalanga te po bambanda ba opeze te papa Botard. Ah Botard di maman. Tomonyo ana na spécial tirer combo non s'il vous plaît. Comme on a Barthez, Bart, Grangolé, Labi. On a plein ça parmi les organisateurs quoi. Babicho, Balajo Muzombo, Babishaya, Bakiala, Bagilemondo. Vrai Abina filé. C'est quoi? Bon, ça va, ça va. Et ça m'a plaisir à trop banini Baïda Boy. En tout cas, et comment moi passe dans la Tamboka quoi. Mettons collègue Nabiso Muninga Ndeko, assez le local Boy. Soutenir toujours, c'est toujours beaucoup, toujours ensemble quoi. Mais ça va. J'aime les gars qui quoi. Vrai bien affilé, baza, respecter tout le monde dans zone. Quand début de mon bon, on a malgré nga, na latina nga tenite mais, on a un cadre musala idéologie TV avec David Wembe, mon papa chéri, papa formateur. Quand on a formé la tortira, babito saka musala pour bango kuna ba peser té. Voilà, je suis là, naza awana parmi ba bon tonton on a couti na katia spécial tiré papa Botard du Combo. Botard président Mick Leroy. Président Mick Leroy to monio ana katia spécial tiré à DJ Marker osa parmi ba invité. Oui, on a président les incomparables de bien affilé Luanda, raison pour laquelle dimanche elle est qui honoré pour Nabiso quoi, à mort de zonkion, tout savourer générique Nabiso tiré. Merci beaucoup, vous savourez générique Nabino tiré. Bon respecter Teni, bola tipena ba zonkion, quand nebino mo bolobaki, zonkion et tout le monde en zonkion. Par rapport à l'organisation, malgré le confinement, mais bino bondimi na bino bo pesa makambo na DJ Marker, to ya to fete to mela to binana bino elongo et ça bino ndeni. Ouais, total et tout moni confinement et continuer kaka. Comme confinement continuer tout ça pe na mamoussous au photo ça la pour générique et bima qui album ma complet pe fo bima. Il y a un de la part, il y a Bisso, Bana Luanda, tout le monde qui est au collègue, c'est tiré car tu photo bien en haut. Tu préfères dimanche aller le 19. Tu bien peine tiré à mode de zonkion quoi. Il y a 11 mois journée qui toque au tout en tenir respecté pour la full boss Drangheta. Mon boss que je salue mon leader. Bon dimanche et Skazali. Organisation de meilleures des choses quoi. Donc nous c'est organisé. Il y a un bon moment malgré confinement. Ma camozane n'engazali. Mais tu kende mingi tu tout ça laquelle au moment boy diki pour biso tu bien rater mais tu tiraka. Comme tu tiré ma camozane qui toque. Pas au cas de douleur. Balela aïe. Merci beaucoup, Mbote n'a pas mal de personnes et ça bien. Na salué le yé moko Drangheta bien affilé full boss leader jeune leader oyo asoki abimi libanda balabala moi komi balabala komi avenir komi ro ape bato babimi basangani basali ke to tirer tala masasi mundu ke ki pa payer. Donc cela veut dire partout aux alliés tout pesa ka makambo pour na honneur ya yé moko Drangheta bien affilé. Mais que les rois mochika derrière yo to soutenir tina suka ba yo ka douleur balela. Aïe. Akata show na kuti awa maître Santubi lokota babi katiar na biso ya makasi papa Santu Botard. Botard maman. Tomonyo awa na spécial tira bien affilé oza invité toyo po kota na ona ba vrai bien affilé. Non, na invité na président ya les vrais de Niance mais ici bien affilé. Guilherme de Patak la loi nanda tindela invitation. Toya ko fêter ensemble spécial tiré quoi. Barbecue tiré, il y a bien affilé. Moutaboya polémique. Barbecue tiré, il y a bien affilé. Par rapport à l'organisation, on a 4 confinement, mais
bino bopesi makambo ba vrai vrai ya bina filé bopesi makambo ndimi to bina to melana bino par rapport à organisation ekendeni. Ouais, na félicité bato baorganizaki makambo oyo basalango mpena kitoko makasi. Guilherme Mondo Patak la Luanda Lajo Muzombo Lajo nde bakanisi mpe biso babenga biso take ba vrai ya nuance po aza musicien ya bina filé quoi. Organisation kitoko makasi. Merci beaucoup maître Santivila Gotambo, tu n'avais pas moi des personnes et ça le grand homme. Ah et ça le noko. On a pesi mbote ka pa na yo moko hein. Deuxième mbote na ngana pesi les vrai de nuance na pe ba mbote po baze belé moyen tanga bango ezate. De tolobi na cadre ka ya idéologie TV to saka musala to zawana ba vrai ya bina Philippe bazawana. Naza ana madame chef balobi mère à palais motema ya 6600 nuances. Mon vieux, je te salue, je suis là avec Ladonia Mana Botard. Botard. Kombo na ba o ba ebité se présenter. Bon, ba o ba ebi kombo na ngati kombo na mama Rachou de Faye la figurante. Madame Mamokonzi. Yeyo. Par rapport à l'organisation, pour yoza de ana kata masolo, par rapport à ma kamnabino n'enge kende la événement n'enge kende, au moins kende. Bon événement vraiment il kende bien ma casse, bien vraiment ma casse pour tout tirer ka batamité mama be quoi. Yangwana. Ba oka douleur. Allez là, aïe. Zombie. Ah. Ba yokete. Merci beaucoup. Mbote n'avait pas moins de 3 personnes et ça la bien. Bon, na pesi no lèvres de nuances bambo te belé, na pesi souye moko leader na biso 6600 nuances ba gros bisous place aux allées. Motema. Si c'est bien quoi. Motema Marachou. Ngaye. Ah biso. Ah biso. Igalemi. Igaye makasi. Vraiment ba vrai ya bina filé bino monde bo mona ba leader na bango baza awa les vrai de bina filé. Je suis là avec moko ya ba leader o ba simbi masolo ya les amis de vrai de bina filé Guilherme Mondo papa Botard. Ouais Botard. Mo bino bo ganga makasi. Tous bo ganga makasi pour la journée tirée hein. Bo tirer pété. Eh tout tirer des hommes va fraîchir ba benana ige. Tout tirer de nini. Dino bongo. Biso bena bongo. Ba ka douleur. Makasi. Par rapport à l'organisation de Bino Bossali, pendant le début jusqu'à ce qu'on malgré confinement, mais Bino Bondimi na Bino, to bina to célébrer to fêter na Bino, bozo tirer pe ba chaluka ande boloba. Organisation na Bino e kendeni. Organisation de kitoko, donc basara eloko ya malamu na moto yo lingaka. On comprend moto yo lingata mabe na yendengeni obomba on a mis sabatu. Tondimi to beta na confinement mais maman biso ke liboso ondimi bo futa na bino ba 10000 quand pas ba police mais bo tirer ka ba jalo bina filé comme nani full ige de full boss donc nga full boss il est full boss et ça va full boss mutanzala ngi bo mema ngo bongo mutanzala zala raté mutanzala ngalinga na makamba bongo mon papa yebi David Ewembe mon papa chéri yebi ke ngalinga bongo ne olinga pas bina filé olinga non pas bina filé olinga baba ki suka sesa to kita na boîte nde esika to ndo pesa la marque maison bana po awa nde to to na boîte pour to pesa manger jusqu'à l'aube kuna nde bo pesa ma et kuna comme na ndenga fo surtout mo pesa mo mbongo ebela mbila otala confinement patungo la ba mbongo ndeni papi sakata ba mbongo ndeni et veso ba mbongo ndeni ba fiette kitoko ba pesa mbongo te yana déjà so kuna na kaza confinement et ça bien makasi. Merci beaucoup yo le bimbo te nota pas moi des personnes et ça bien ouais mote na ngai na Arnaud de Nguma maître spirituel Arnaud Wambi l'homme selon notre cœur et puis les adorateurs nyonso de la rumba congolaise bon nous sommes mota trop na ba fraîcher au mota trop ba besoin trop signe. OK Kito. Merci. OK. Nazap na donc les vrais c'est trop dit mais les incomparables de Bina Filé. Pendant donc je me nomme Papi Sakata le grand maître. Tout le monde baebi Luanda Kisasa baebi donc moi en forme en personne. Organisation na bino show na bino ekende ni spécial tiré bozo tiré pena ba jalo. Oui maman aux autres la télévision te et télévision te tobi na nenga lelo na nenga show bo tiré. Oui lelo pena to tiré mais lelo neto likolo awa donc moi to tiré mais ça te meto kita na serande kita na C kuna na boîte kao nyata bango pena do ba tiré to tiré bango. Merci beaucoup mbote na pas mal de personnes et ça bien. Oui mbote na moko full boss on voit ma Bina Filé là vous allez drangeta mbote ne belé ensuite petit nanga nuance
bandeko nyonso tu balingaka bino affilé de bambote ato voilà quoi. Babi tonton moko aza awa asimbi munduki. Tonton moko aza asimbi munduki alinga boma nani nzambe na nga. Babi soba botard. Bayoka moto. Soba. Ouais maman na yo. Botard. Par rapport baoganga makasi hein. Ouais. Yonde soba. Soba. Par rapport à organisation na bino soba, show na bino spécial tiré na bino e kendenge nini. Maintenant yo mozo mona bozo mo dem makambo pesa mati zo lo makambo nene. Nga linga pena bo pesela nga linga makambo ya. Ça na façon nyo zo lingela. Na façon wana pena ebima kana omona pena kete ebima. Oh yo apo se bima. Il faut bima. Ebima pana yo to po ba to bana si. Ando lobby. Babi leader na bino full boss. C'est que bino so to pe baba bo. Grand greta full boss. Oga bena mfuama wana ibina mfuama tangu mfuama zali biso tu mpanzini na sima to za ba mfuama. Linga no kamera te. Hata na kamera mana boyo kaso na bimisa kamera te na bimisa kwanza. Na bimisa kwanza na pesa ti. Na pesa ti. Yala kwanza. Swe babi soba alongoli soba kwe ici. Merci beaucoup soba mbote ne pas moi des personnes et ça bien. Obi mbote ne pas moi des personnes et ça bien. Wana pesa mbote ka pa bana na ngami balé qui artiste na Jemira bon on a linga trop bangwande ba masana ngai. Nazali susu balobi basili tie ba vrai tonto bazawa. Ah ngai. Ah ngai. Igwa sekwi. Igwa leli. Bayoka douleur, comment ba professeur. Ouais, c'est moi Patongo le vice-président, ngai en personne. Yo mo vice-président organisation na bino par rapport à show et kendeni. Rien à dire, donc on va écouter yo mozo mon événement, yo mozo mon organisation qui les a très bien ça qui toko makasi. Malgré tout ba confinement, mais tout ça toujours to pesera makambo. Et là goutalo ba izate. So ba sali déjà. Sali démonstration c'est pas la tortura. Biso pas la biso démonstration ça la makaka, ça la matou. Ma solo to solo là. David Wemba biango. Mon papa chéri. Solo so na papa chéri na yo. Otuni patungo la expliquer yo. Papa fort. Yemo ebisenga. Papa chéri ebisenga luka e. Kota na kati to vivre événement on a makambo on est tout solo. Tala belef di mètre, tala belef di mètre. Caméra zo pena image batwa mona. Po zo ba mona. Zo pena image ba mona. To mona ka tout le monde en zonkion. Au moins yango moko. Ah, toi la journée tirée, to tiré bango. Noko botard. Ah, botard. Komboto yeba. De chèque ngolo ba ka douleur. Ka douleur. Amour. Par rapport à l'organisation, aux alliés membres, ils posent les vrais, les incomparables. Les incomparables de Binafile, bien surtout au Sangani, quand on cadre à Yemoko Ige Binafile, pour passer les cas Makambo, malgré le confinement. Organisation de Bino Banda de Bitisco et Kendeni. Oui, tranquille, posé. La méthode à toi, 7 sur 10. 7 sur 10 déjà. 7 sur 10, bo pesa kama makambu malgré na bo pesi pendate mama bina sekuna de côté bo pesa la bien. Mbote no pas moi deux personnes et ça bien. Oui. Mamote pas Michingolo. Aimé Bidocha, place vous allez va fleur belé. Donc tout ça on a filé toujours donc on a mot tiré. Bon. To continuer quand on a interview, je suis là tozoko bakande bozomona. Tolingi to kitana se na boîte côté pena balabi ba pese la makambu na se côté ba tirer ba jaloux. Mino mo bomoni ba bimisi ba pistole, mino mo bomoni tout le monde en zonki on veut dire babi na se kuna na boîte ndé côté ba pese la makambu ba tirer ba jaloux, ba au cas douleur. Marlène la tortura pe Osaka Musala David Wembe mon papa chéri, papa formateur. Merci na confiance au pesi moi non Osaka Musala na pesaka makambu. Né na lobaka ba jaloux ba peser tiens. Ba mbanda pe kutu bo pesa na binote po ba l'autre côté bo bank sangate no sabe émission nga na nkono tia na YouTube po bo s'abonner na nko bo tala la tortura na nko la chroniqueuse du moment babi 1000 couronnes lelo kutu na oboka na nga batebele te po na bona nga barando na bona nga makambu lelo na oboka na nga batumingi te na sekuna to continuer po to pese la makambu les vrais de Binafile ba ko tirer ba jaloux ba au cas douleur ba mo ba lobi ba lela 40 tolobaka. Les incomparables de Binafile, Wata. Vraiment, plus que tout, il y a besoin d'un moment compliment. Ambiance, c'est ça là déjà avec le DJ.
vraiment faut expliquer réalité, il y a des événements ça à l'occasion de la sortie officielle de générique de Bissot afin que l'orchestre des adorateurs de la rumba congolaise donc quand on est monté dans 4 ballons pour makambo ezala kitoko po toyokisa douleur yango tolinga lelo tokuta en mode sonkion po totire yango te lelo vraiment tokotire cela veut dire biso tole toza awa honneur eza moko epai ya full boss kangeta bien affilé leader de la génération oyo ezopesa makambo pour ne pas monopoliser la parole. Bonne soirée à tout le monde. Nous allons célébrer champagne, nous allons mélanger, nous allons continuer, puis nous allons tirer pour ma programme de CBD. Bayoka, Angaya. Nous awa, nous sommes tous à niveau de la Bina Filé. Et dès que Luanda Bibé, Biké, deux de Sangani Awa, nous sommes tous à Moko. Et c'est comparable avec les leaders de Bina Filé international. Bango Baza Awa pour la champagne. Et dès que moi je suis président de l'équipe, président de l'équipe de Luanda. Yango nazo se présenter pour présenter que Bina Filé na kata Luanda. Yango tué Awa lelo fait ça pour na moto nyonso. Nous sommes tous allés et et c'est comparable avec les douleurs de Bina Filé international. Tout ça c'est Moutomoko. Yango lelo tué pour fêter générique na biso les douleurs internationales de Bina Filé. Yango tous espérer tirer na biso et que générique. Yango biso tous ça pour la fêter yango. Merci pour la fêter on a bien soin de ko bana biso awa. Kitoko bayoka. Bayoka. Je viens de votre matadi. Je viens de votre matadi.